Congo ezala moko nega bumogo ya mboka eza kosolula. Bien, fidèles téléspectateurs, vous avez branché la chaîne Nabino Bolingaka Mingi RTNC, Radio Télévision Nationale Congolaise. Topé Sibino Bambot. Bande Kobalandi, Tosepeli, Kokuta Nabino Lisusu, son habit Tosepeli, Pambate, Nazanga Mogote, Nasimananga Boyili qui est Munene, n'est-ce pas? Alors, on a plateau, Tozana va inviter Babiso. Nous avons mobile Tozana de Copapi Tamba Bosu médecin Naïmingi. Alors, Tozape na pasteur Ilume. Bosu la Naga Mingi, la Négociation à l'Union, comme sous la place, on a tout le monde dans plateau. Alors, tout ça, l'interview est Mingi. Alors, il a décidé, alors, papa le Chimanaye. Il y a un pasteur Mbote. Mbote, papa Mchima. Bon, c'est pas parce que le papa a passé au temps de l'opération botte. On a un papier botte. En tout cas, le papier sur le talé. Alors, monsieur la tête, on a passé sur le talé, on a bien. Mais il y a un des mots là qui ici. Ok. Alors, le papier, sujet à Memel Bissot, à Minga, Benga, papa, le type malanda TV5, la date TV5. Maman Marthe, comment on a fait Marthe, tu sais qui dit. Maman Marthe, tu sais qui dit. La veuve de notre patriarche, un de nos patriarches, John Tshisekedi qui nous a quittés, n'est-ce pas? Alors, avec le Canada TV5, tout ça. Ah, c'est pour quand on découvre pour Manola. Aïe pour mettre côté moi point sur les îles. Alors Yangwana Azalia de Papi Tapa. Alors papa pasteur il y a dit ba Congolais et Sengeli se réconcilier deux sangaté le kasu de sanganina Nzambe n'est-ce pas donc tout vraiment harmonie on est ezalaka entre Nzambe na biso. Alors il va pour la biso pour la ba église est très na bisasa vraiment na mboka ba priaka na mutomo na ba saka ba veiller tout ça quand le pasteur Habibo ok. Alors, papa pasteur Ilume, voilà. Na le beau qu'on a moi aussi, de Kombeso. Voilà bien na Betty Bakou. Betty Bakou, le vice-président à Inadef. Voilà. On se sur Ben Besso. Ok. Jean Clavier. Jean Calvin Besso. Ah, Calvin. Ah, ok, n'est pas ça Calvin. Donc, Jean Calvin Besso, n'est-ce pas? Vous avez vice-président. Premier vice-président national. Premier vice-président, il y a une ADF. Voilà. Alors, il y a mon côté, j'ai accompagné Mandeko. Interfédéral, tout ça, Moukalaï. Interfédéral, il y a Ville-Accessa. Premier vice-président, Besso. Mbote. Mbote, Ndeko Lusima. Ndeko Moukalaï, Mbote. Mbote, papa le chien. On a dit Moukalaï, on a moni, Ndeko Tchéné, donc, on a Moukalaï, mon quoi, Simba caméra. Nicolas Zamba Tombolo a commis chef de plateau, donc, a remplacé Papa Ngouetchen. Voilà. Bani Walandi. Tout le monde a en tout cas, pardon, vous accusez Tablaka, vous avez Kokona, et tout ça. Et le Wakabine, et signifia Kabine, et tout ça. Pardon, hein. Malgré n'a pas eu Bino, Bamboka Nabino, n'a pas tout ça. C'est très important. Tobo ça n'a pas bon coco, tout le Katoba, tout qui n'est pas dans le village Nabiso, c'est très important. Tout le Kota Nabiso, c'est très important. Voilà. Je me demande à toute cette importance na langue, on Kota Nabi, on peut demander langue. Oui, Nabiso l'Africain, bah dialecte. Mais comme ça, tout sur la même, bah dialecte des années, langue des années. Merci. Non, papi Tamba. La nouvelle Msanga, et la mettre. Et la moi, ma casse. Alors, nous sommes là, vraiment, il faut battre tout ça, couverture, premier kilo. Et la ma casse, et puis, vraiment, c'est pour tout le monde, tout ça, fièvre, tout ça. Donc, papi Tamba, il a dit.
Maman Marthe Tshisekedi. Maman la bisote. Quand vous l'avez dit, alors oui, maman Marthe Alobi. Merci beaucoup, Papa Luchima. Regret Zagama malheureusement. On a dit qu'à la table, il y a des époux. Voilà. Nous avons une mission de ça la débat. C'est ça. Il y a un juste en quelques mots. Tu as dit que maman a vu ça. Je suis bombe la haute, je suis maman dégoût, maman la naïe. Maman a Félix Antoine Chilom. Je suis maman dégoût. Pour la bague et mon tout. Pourquoi exposer maman Mangolé. Je crois que Bissonion Stoza Awa, que Botel n'a pas été. C'est ça. Maman Marthe, c'est quand même une femme de 80 ans. Une veuve de surcroît. Mobile n'a tout à peine 6 mois. Donc, il faut que Tisaï, maman Kamuna, binoté Oyo, sans souci. Et c'est ngeli ezana bosembo ka ke loko moko bakunda mobali naye moboko zwa été beaucoup tisaye na makambo na bino ya politique papa Luchima papa ambiso Etienne Tshisekedi alonga mboka on a précipitation en 2014 avion mutemema na poto pour akina uzaba soin nzamba sali grâce pendant la convalescence avion des omisaki Kinshasa avion des omisaki Kinshasa avion le quoi la manote de Rozoba vol long courrier jet privé tant à une mois poko solution sur la santé avion les sous mutezui à Salini et ils ont mis la prototype malheureusement paix à son nom à Salini à Kofi tant aussi que papa n'a biso n'a pas sur 3 février l'élo pour avion bateau oyo bamekai ko bongisa avion telo ko ni ko empêcher bateau ba bongisa sous avion pour salani azonga donc nous tout que azana vie laissons mission se retirer nous tout azana besoin na yo tous azana bon moi nous tout au salani au sala tout ce qui est nécessaire pour azana besoin na yo bolimo solo ezala quitter. Pour ça, les alaki, le débat que nous exposer maman na bisona modèle wanate. Pourquoi papa Luchima? Les 1er février, papa M. Etienne Tshisekedi a Kofi. Le 1er février en Boula. Le 2, c'est-à-dire le lendemain, gouvernement de la République a bénéficié communiqué. On a communiqué à l'Obinin à se transmettre condoléances nanani. Ma famille politique, la famille biologique et le président Tshisekedi. Gouvernement et lobby disponibilité en tant qu'ancien premier ministre. Pas le lobby président Tshisekedi. Quand on a maman, il paraît maman Marthe, quand elle était connue, elle était la première dame. Puisque dans le temps, ils ont très limité malheureusement pour nous. Nous avons expliqué l'essentiel. Non, fait président Tshisekedi, il est président parti. Ah, président. Pour la polémique. Gouvernement lobby, merci beaucoup. Gouvernement lobby Bazali prêt à recevoir obsèques en charge. C'est alors que le gouvernement a recevoir d'abord famille biologique. Monseigneur, na quelques membres de famille, gouvernement et puis bon, a eu besoin avion, donc il y a un poteau. Bon, qui s'est macamunion, ce bon boyer bisabi te préparer rapatriement, il y a encore sur le salé malolenge, Monseigneur a eu na Kasai. A eu na Kasai. Le lendemain nango, au matanga, il faut battre femme dans matanga là mais là moi maïmo bakoka. Gouvernement dit que le temps que matanga bandi, bazu $20,000. C'est pas secrétaire général à Nani, il y a IDPS, un ancien secrétaire général au Batolongo, Jean-Marc Aboundi. Bazu ba PC $20,000. Dans le but que Bongi ça déjà matanga en attendant. Voilà de premier jour le 3 avril. Les 5 Monseigneur Chilombo, c'est-à-dire Monseigneur Amou, il n'a eu de ce communauté, basu avion, la commune à Bruxelles. Pourquoi Makaka Baché ma commune à Bruxelles, les 6, et donc on a Zoloba, la vidéo n'a Isali, les 6, tout le monde déclaration de Bosso Salemi, et outil ma famille.
déclaration de commune bakomi ko orienté que non avant corps il y a papa na biso Tshisekedi ezonga Félix Antoine Tshilombo ba nommé nani premier ministre politisation ya corps et salini et bandi makambo kei na sauté na ngai puis c'est le 6 les 13 oyi mutu a sa orientation na za confrère na bino moko na émission na poto comme on dit les airs il y a une orientation na oba to Romolanda to comme les 13 la politisation mais na commercialisation ya corps ya voilà donc nyonso wana malamu te to comme les 13 février les 13 février et comme mikambo ba chaîne internationale wana comme ce que Moïse Katumbi a koti yango akomisi corps ya papa Tshisekedi lokola billet d'avion oyo ko une agence oyo ko somba pour la zone na kati ya mboka na RDC sika ba bengana ote et comme que nakoya na nini nakoya na corps wana ko milieu mutakoti yango ni direction ezui c'est quand même malhonnête et ça fait très mal de voir une pauvre maman de 80 ans bon l'excès na télévision bon na lobby makambo o bino besoin la posa boloba papa le chima lorsque na niveau à Belgique ba comme ko tia bango pression parce que tant économique les cas pour accord na mort que ba risquer ba kunda na cavo provisoire une dépêche ba les famille plutôt et les va ba au-delà 25 jours ba lever option ba lobby que bon les 11 mars quand il y a papa Tshisekedi Sani ezoya annonce avec Salemo pina RFI na moment wana au président Kabila boycott et ya mutayo le bango azate ba pesi na date le lendemain il annonce ya RFI ba combattre un IDPS ba vidéo na kati ya ba réseaux sociaux ezali ba lobi que arrangement au gouverneur Kimbuta pour omoni na sina na Gombe wana na cimetière Gombe to mona ba image na ba travaux et bandi ba travaux et bandi ba na famille pour sali ba yo kanda bozo zwa et sika ba cha papa nani Tshisekedi sokaye na habité so ba travaux ils avaient pour ba ça le la danse na habité ba travaux na 25 minutes ba kezali pour accueillir corps na on voyait ça même aux dans la boulevard ti le location de etikala ndenge za place le lendemain ba combattre IDPS ba ye ko menacer na siège même les qui a Félix Antoine Tshilombo Christian toyoka ki masolo que non ba menacer qui même attaqué physiquement ndenge za place wana ba bi que biso boyebisa ki biso que avant corps et ya il faut Félix a comme un premier ministre pour yende aya banzo tangani ya papa le bino bozo arrangement la bino na gouvernement wana ba combattant ça ba bozo arrangement la bino na gouvernement biso arrangement to lingi yango ata mukete menace ezala ki personnel au sakanate que na moka pe un jour que kabo IDPS wana ba longo le makambo na renvoyer date terre jour nous sommes le 12 mai corps ezoya le 12 mai corps ezoya na ba annoncer wana tout le monde a plein de votes. À ta réservation à billet d'avion, oh et là qui c'est que obligation de l'eau pour fixer date, c'est que l'eau comme vous savez encore un coup de bluff. Bah mais quand vous communiquez par-ci par-là, pour la provocation, à ta précision de mon côté, quand il y a boué, bon ça va d'ici Catel, est-ce que d'ici Catel on bon ça va combien de jours ainsi de suite. Et aujourd'hui moi, papa, le chien m'a pas dans le sou qui ça. Je vais parler au cœur de la femme qui s'appelle Maman Marthe, notre maman. Maman Marthe Boué, maman. Na pas si nion so oyo, au fin de 60 ans, pembe na mobali na 60 ans. Mobali na lelo auti ko kufa, azala ki secte président un parti politique, mazali pe vie à quartier bato. Azali pe nyoko na kati ya libota na bino ya famille, azali pe peut-être mutu mo azali pe na estime bato na musika. Makambo leki mwa mingi, on a ko la temps ko décriminer pour na zokende. Oyo ba memi makambo ya mobali na yo oyo akufi pour na vie biso to yebi. Ba personnage illustre ba kufa to yebi bango. To yebi Nelson Mandela. Makamune ezalaki na simple plus de 150 chefs d'État à travers le monde baya basali matanga na stade après que nous kundaika kana famille to François Mitterrand na France to mona makambu oto zo mona lelo te lelo mama ba lobisa yo te de grâce s'il faut que fou comme à la télévision to sala yango kokota na makambu ba politicien te
souci na yo eza souci ya mokonzi ya mboka oyo komoleka na télévision okende ko mwana na yo Félix Antoine Tshilombo mokonzi ya mboka ayamba ye deux fois ayambi ye deux fois po basolola makambo nini ya enterrement ya nani ya papa na ye azolinga basolola makambo nini ya premier ministre. Comment maman après 60 ans parce que na kati ya mboka na biso oyo toujours respecter mémoire à mobile non azala 3 fois premier ministre. Mais vous voyez par exemple Maman Lumumba. Maman Lumumba na kati ya mboka oyo mobile na kufi na 35 ans azalaki jeune azana tombote balakisa na minune na télévision. Maman Lumumba na jeunesse na ye a supporté choc wana elle est restée digne accusée d'autorité mboka te ayebaki esikani liwa mobali na ye eutaki. Maman Lumumba azali mwasi ya héros na biso national. Maman lelo za na 80 ans. Ce qui nous fera très mal, c'est que biso ba papi tamba oyo en tant que ba communicateur à majorité présidentielle. Sur le coup on a développé makambo comme le couta contre le chef de l'État, que vous allez obligé à un certain moment de répondre. On sait comment répondre. Batum si bokan c'est trop manqué au respect. Batum si bokan c'est que notre comme pour le makambo ko boye o ezali lokola bozo considérer douleur et veuveté. Alors pour éviter yango yo on a souci banda ofanda na se mobile nuna ba kondite c'est notre tradition ba luba ofanda na se ndenge yo moko luba ki souci ozana ngo eza souci na biso nyonso to inde na kimia nyonso ba kotisa na makambo te puisque na conscience na yo et conscience ya bana na yo ba yebi ba effort oyo mokonzi mboka asali. Et vous savez pour finir papa Ushima dans ce monde nous avons un Dieu qui est juste. Continuez à acquiser Mukunzambo comme Makambo salité, vous êtes en train de faire sa force. Pour la monité, bon Makambo, Joseph Kabila Salima B, chef de l'État, bon le barango poisson. Mais Makambo, tout son cœur, à l'objet de moi, Félix Antoine. Non, papa, non, quand même, maman, l'objet que Azol Kambongo, Azol Kambongo pour permettre Bangoba Kunda, Babazong Sakor, Papa Luchima, tant maman à l'objet que Azol Kaba, première dame, va soutenir les pays africains. À Bossani, que il y a biso première dame, maman, Olivier, il y a monde principalement, il y a Afrique. On est à Banda. Attends la maman azo benga ye maman nabi maman la biso distinguer première dame to yebi ke distinguer première dame abanda ko longa mutuka na ye akei ko tala maman Marthe na ndako na ye est-ce que ye pa ko comme ennemi na ye pourquoi ko lo batate que non maman na biso Olive Lembe na sengi na yo sola ta mobali na parfois maman ko so ta téléphone na benga bi non mobali na nga za na problème te mais pourquoi ko commissaire ko bossa na passé kanisa ata jour mususu maman parfois ata loso apamboliaki na ndako parfois pe loso wana oliaki na ndako parfois jour mususu ke distinguer première dame wana o lelongo comme ça quoi ennemi pour ce que maman veut tala bato to mona ti avant me matin taba pambo c'est une accepter bozangi taba na kati ata to mona na te ni ko accepter bozangi na pondu na ndako na bino mais ni ko accepter tout simplement que pondu o aye na ngo bogi pour la ko mususu loko ozokende to yambaka bilenge moko ba combattant ya UDPS Bachani, tout ça, nande comme ça, n'est-ce pas? Bango moko basaki révélation pour Tungana et Bakate. Balobe a que nous, papa Luchima, gouvernement et Pessambongo, $50,000. Balobe a moi, yo zalaki. On a des aïkas de déplacement. On a nous ça la programme pour faire ça et voilà. Ancien secrétaire général Mabango Jean-Marc Aboud a fait ça $20,000 pour Bandaka Makambadei. Kota Bambongo te Bakongola Bango Moko. Voilà. Batu baye ko bebisa makambu Bango Moko. Mais ko kende ko lobana face ya monde. Tant aux autres Bango, il y a un œil. On dit Eywana, Ezali son Zambezo Tala. Maman a 80 ans. Maman biso va papitam. Tous les canaux télévision, tout bon de la maman à côté. On te peut lobby. Ça te comment répondre maman. Pour le coup, ce que l'équipe va le battre et tout le monde a respect. Merci malheureusement merci papa. Tu vois qu'il y a vraiment na Mikoya bongo toko ta bozindo tomeka ko Manuela makambo mai bande ko balandi na o nyoso bolandi bisawa tozali télévision à peuple mutu nyoso amoni ki azana likambo koloba en tout cas
ekuke na biso eza polele to ya babino. Alors maman Marthe vraiment yoza maman na biso na âge on est toujours comme maman na 80 ans donc vraiment vous allez le il faut bien d'amato ya bana il faut peu ça bana conseil même vous occuper sûrement bah elle mususu peut-être conseil na papa et tout ça quand tu sais que le quoi qui n'est-ce pas alors obi na yoki makambo na milobi mena pona nini boye pona nini boye mama kaliki na TV5 makambo na yoki vraiment mama mutalobe aba tout ça pona nini vraiment mama nini boye bozali kwa papa chaque pona zaka la mitune bele ya kotuna na tikali ko occasion anate net makambo le bama na liwa lumumba makambo pele na boye na makambo pele ya banini soki ya banini ya Pentecôte ya ba Evariste Kimba na ba mususu makambo pele n'est-ce pas na nani ba papa ba Christophe Muzungu tout ça donc nous avons mitune bele kotuna n'est-ce pas. Alors, nous n'avons pas de quoi ba monument na biso ba bibliothèque na biso to ya ka kotuna bon mutu ko la maman Marthe encore bevandi na limité alors monument Lumumba pe ezaka na échanger na limité atamo ko moko na tika ko mona maman Marthe ozo ta papa c'est que donc il a fait le monument wana n'est-ce pas. Alors na ko mona wana ni Kobler soki Kobler Martin Kobler, ouais, qui est na mon espoir. Quand on a eu tout mon secret, on a eu notre programme, na bilili bonamono, Kobler, na bilili. Martin Kobler a été canine, ba follow. Donc j'avais des fleurs, na monument le monde, na échangeur voilà. N'est-ce pas? Maman, il y a un limité, na papa, attends comment tu dis papa, toqué na monument le monde, bateau tikatana tout ça. Attends mon côté. Moninga na yao tuko keda nani mama Pauline masi ya papa Lumumba asa donc atam ko moko to mon kino mama Pauline nani mama na biso Martha ki ko tala mama Pauline veuve ya papa Lumumba ancien premier ministre je vais nous présenter premier ministre atam ko moko mama nana ngwa la ndiro na bayero ya boy aussi to yebinosa ba communiquer de katina etensa boye ya condoléances ya kula mokoza mboka ya gouvernement plusieurs fois ça la kisi motema malamu même dans l'hôtel de ville na biso ya Kinshasa boye tout ça basi basali nyonso tout ça nani yango azolinga te toyokana biso peuple congolais bandeko to ala bililo tokozwa honneur militaire papa Tshisekedi azwaka bokomona mama Marthe tout ça na papa tout na bililo tozwaka yango bino boyebi tozotolakisa balingaka te bililo bimame combattant moko nde atindela ngai yango moko ya bacombattant wana tozomilengela mpona baélection ya 2011 abi papa Lushima biso toyebaki que vieux c'est-à-dire Kondo Tshisekedi paix à son âme n'est-ce pas azo préparé nde baélection donc tozomona komi ya basoda bareduna basoda tout ça tolingi bitumba na Kisasa te ata tona poto mais tona bafamille kuna imaginez bitumba na Kisasa ata une semaine babombe ezokwea masasi bato bakobika ndenge nini baokimela wapi papa Lushima yo ozalaka na courage beta eloko na TV tobeta yango abo nasi nayebisa bino mwana moko na famille ya Kondo Tshisekedi asalelanga texto nabanza abengaka nasi nayebisa bino yango mpe abi papa balobi mpe nosali boye tusanga bino epuis na bilili mpe bozoka kuna na kati na elili wana bozoka na kati kuna esika bazoka bengana bajournaliste bengana bokoyoka yango mpe lisusu bengana bajournaliste do balingaki te sekeli wana ebima to papa Tshisekedi na poto kuna élection ebandi nanu te campagne mpe ebandi nanu te élection mais tala kuna parce que tout ça papa Tshisekedi azo na mama Marthe bazo tala basoda soki basoda solo soki mpe basana na basoki bizali Pentagone on ne sait pas alors tout ça le quoi tout ça bengana
Vous bien. Tous ceux qui savent, maman Marthe, nous commençons à faire des choses à tal quoi, nous konzambok, Joseph Kabila Kabak, à tal abino, n'a que le tala, nani, maman Nabiso, maman Pauline, veuve à papa Lumumba, que n'a qu'on a tal bango, nabana, à tam kolomoko, tu vas le poser papa, c'est que tu vas le tala, batamotimbo. Bien banane Christophe papa Christophe Muzulu batika tout ça atam kolomoko te mama dio kende koleka bateve kuna musika na tout pour vraiment et ça linga malamu te ça linga passe que atal mettre la liberté et changer la liberté monument lumba ça va peine atam kolomoko tala makolo kutu moko balanda kwana boke atam kotika ta folo atam kolomoko te bande kotola na bilili botala ne koblera ke ne kotika fololo alors que maman Marthe na papa pembeni wana kala so papa comme tu vois ça là bozu na ba Félix tu le bon na ba tout ça bokona fala to ko yoka na mokolo nini bokote ya biso bana biso bakoko na bino mokolo nini basi bande kotola nda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde se calme. On reste calme les gars. Oui, mais je suis aussi journaliste. H 13 minutes, la Jeep conduisant le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, fait son entrée dans la concession de la famille Lumumba sur le boulevard du 30 juin ce mercredi 19 janvier 2011. Sur le perron, l'attendent les fils Lumumba, dont Laurent et Patrice Lumumba, qui lui adressent les mots de bienvenue. 2 jours après la commémoration du 50e anniversaire de la mort du tout premier ministre congolais, le président de la République a tenu à présenter personnellement ce vœu de nouvel an à la veuve Pauline Opango, qui n'a pas pu se rendre aux cérémonies commémoratives pour raison de santé. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a par cette occasion visité le bureau dans lequel Patrice Emery Lumumba avait formé son premier gouvernement. Cette marque de sympathie du président de la République marque une tâche indélébile dans la famille biologique de Patrice Emery Lumumba. Le chef de l'État a tenu à lui rendre cet honneur de venir la saluer de lui-même. Et c'est quelque chose qui nous touche en tant que famille Lumumba. On est très honoré de ce geste qui manifeste la proximité entre nos deux familles. À l'occasion du 54e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, est allé déposer une gerbe de fleurs devant le monument du héros national Patrice Emery Lumumba à la place échangeur de Limité. C'était ce jeudi 3 juillet 2014. Pour le chef de la MONUSCO, qui a toujours été marqué par cet illustre personnage, ce geste symbolique est une façon d'honorer
la mémoire de l'une des figures marquantes de scène politique congolaise. Ces messages sont très actuels, c'est l'indépendance judiciaire, l'indépendance des institutions de l'État, la justice sociale. Alors ce sont des valeurs qui sont très très actuelles aujourd'hui ici au Congo. Mais il était aussi un héros pour toute l'Afrique. Lors de la conférence panafricaine, il a dit « Malgré les frontières qui nous séparent, nous avons la même conscience, les mêmes soucis de faire ce continent africain un continent libre et heureux. » Frappé par ces gestes, le bourgmestre de la commune de Limete, maître Douglas Nkulu, a exprimé tous les biens que lui a inspiré l'acte posé par les diplomates onusiens. La célébration de la fête de l'indépendance sur le boulevard Triomphal s'est déroulée en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies qui était à une mission en Angola liée à la réunion de la SADC sur la paix en RDC. Ok, merci Mungi. Bandeko tokolikia Bolandi. Sikawa to na masai na Nzambe. Na ndeko mbeso to zoe kolikia to suka na lokwa ya zobenga batu na barolima na banini tout ça. To zoe na tena masima. To pesa na na pour pasteur, pour na zoka lobi réconcilions-nous avec Dieu. Donc, comment réconcilier le peuple congolais avec Dieu? Tout le Canada, après ça, c'est ma canisima, n'est-ce pas? Le peuple congolais, tout en asima. Tout le cahier, parce que ça m'a saï dans Zambie. Papa pasteur, moni beaucoup baswana donc babi dako baswana mikonoso et que na libosote. Beaucoup mikonoso bitumba et okinde libosote. N'est-ce pas? Alors on a habité ndenge nazomona wana omoni bamakambo ndenge ezoloba maka tout ça balobi no omoni koyoka no mama Marthe tout ça ba wana kugaye du vivant ba tango na moni est-ce que somona ça l'accent na TV nanu te na TV na l'accent na te eloko bozomona bato bakomaki kokomante dans tous les sens tout ça alors quand on dit biloko ya botango namonaka yango esalinga mpasi nabi mokili mpo na nini boye bandeko na ngai mpo na nini boye n'est-ce pas? Alors ntango ozoyoka susu ozokono politisation bamosu balobi commercialisation nzoto ya kondo moto lokola moko ya bapremier ministre ya mboka na biso ajwa mpe barole ndenge na mboka na biso, n'est-ce pas? esengeli totosa yango bandeko bosala ete tolera tosala matanga na ndenge esengeli, n'est-ce pas? ekoma bacondition badini babito tout ça biso babantu baafricain tozaka tokundana ye no liboso bongo na nsima tovandi mpo tosolola makambo ya après enterrement après tout ça voilà nde bozomona bozomona tala babiloko ya boye babiloko ya boye eza malamu te mpona biso awa nanu papa aza na bomoi peut-être wana azobunda na maladie tout ça papa tout ça mais eza nanu olinga ndeko soki mpona moto aza malade tout ça mpona peut-être mpe soki tozalaka calme nde peut-être papa Tshisekedi aza nanu nde peut-être papa Tshisekedi aza nanu tala bozomona kuna batitre oyo ndenge ebimaki bozomona wana bokotanga wana bokomona nyonso ezali soki bosengi tokopesa bino. Maman Marthe et son fils, tout ça, comment il manipulait notre papa Tshisekedi, tout ça. Ok, Bandeko, vraiment, les lots, on a qui pour les pessingas na kanisi webitanga langelo butu mobimba na réfléchir minute pour na nini boy miso toko kana te pour na nini boy kala bitumba contre l'impérialiste contre quoi maman azokende susu nde kaka bakota ngo kuna pasteur papa mishima koswana malamu te bano koswana malamu te talo bozozana bolanda bokomona nani Kamere contre Félix Tshisekedi bokomona bazoswanaka tout ça bino bapolitien so bazoswana ko eza loba batoko mibale bazobunda bana bamona pasi moi banyamo ya mike matiti tout ça basi mingi
la caméra à l'obibo, on a Félix Tshisekedi à l'obibo, tout ça. Voilà, Nayamo. Alors que veut M. Kamere? Je veux dire ici à M. Kamere que la culture de Chancellor Opamba dans laquelle il a évolué politiquement, elle est dépassée. Elle est dépassée. C'est fini ça. Quand on vient à l'opposition, il n'a que 2 mois à l'opposition. Il n'a pas à venir donner des leçons à des gens qui sont depuis 30 ans dans l'opposition. Ça fait 2 mois, il doit être humble, il doit apprendre à grandir dans l'opposition. Parce qu'il a encore à prouver, il doit encore démontrer à la face de nos compatriotes que c'est un opposant. Et ça, il n'a pas encore obtenu et déjà, il affiche une certaine arrogance que nous n'apprécions pas vraiment à l'UDPS. Donc, la main lui est toujours tendue. Nous avons donné notre position. Etienne Tshisekedi, c'est notre candidat pour les élections présidentielles. C'est à prendre ou à laisser. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de laver l'install en famille? Mais je vous ai dit que la main reste tendue. Donc c'est à lui maintenant de venir répondre à cet appel. Demain, pas plus tard que demain, vous allez encore entendre le président Etienne Tshisekedi qui va s'adresser à la presse, à l'opinion, à travers la presse internationale. Congo ezala moko ndenge bumobo ya mboka eza kosolola